Mbote na biso mokolo elamu bino bato bozwili baku ya kolanda ya bino molobeli Monsieur Google, toujours en connexion. Alors, lelo nako meka kotia mokoloto na likambo etali l'ASC na kati ya mboka na biso. Lelo toko fungula mwa nteke, toko panza mpoke, toko koyeba mabomba mi oyo ezali na kati na l'ASC. Alors, na pesi bino nanu bambote mingi bipai wapi oyo bino bozwami ya bino ndeko Google, toujours toza kokoba na etumba na biso oyo toza na ngopona kolongola mama wa boti biso moboti ya bota biso mama Congo na impasse na minyololo pena bokuya oyo azwi tango molai na bozoba ya bakambi ya mabe ya mboka na biso nde toko meka ko lobela mabomba mi maimanso ezali ko ngbongwana na kati ya ngomba na biso Congo mbotelo liboso susu. Alors ngai na salaka ba réflexion mingi na moni batu bazako batu bazako sala ba commentaire ba polémique mbote mama Christine Matondo, mbote Abidael, mbote Richie, mbote Sam, mbote Olive, mbote na bino nyonso bandeko baza na Australie, na Sydney, na Gambera, na Melbourne, mbote na bino banso boza na ngambo ya Oncle Sam na États-Unis, California, Miami, Denver, Los Angeles, mbote na bino nyonso kuna, mbote na baebanso yo baza na Anvers, baza na Bruxelles, mbote na bino nyonso bana mayo baza na Minsk na bosani bino te bokomela inga boza na Minsk na Belarusi boko makambo ekofunga magere ya Ukraine osila banzele kozonga nango boya na bino na France na pesi bino bambote ya tro bana mayo yo baza na Katowice na Pologne bawe ba guerre tange bandaki olieba ko kima vers Allemagne bango ba zongi lisukuna na kati ya Pologne bakangama batikala ko bimate na kati ya Katowice na pesi bino mbote mingi bana mai na ebige na minute yo neige ezotanga makasi kuna eza mboka malili parce que je connais là-bas ya mboka malili moko impossible minzamba kosunga guerre Ukraine osila bo ko se retrouver na bisika oyo ezali destination na bino. Voilà, na sali moi rappel moke parce que boloba Google to sala ba commentaire to komelaka yo mais o no natanga nyonso natangi pe bande kona biso ya Bruxelles ya basi balobiki ya Google yo pe be mission kaka ne lamba moko bosala ngalo weza radio ozano tina omona ngate oza pe na tina oyeba te lambani na lati na radio ko sano émission mutakala mutagomona yo te pe mutagoyeba te do bosala ngalo weza radio samedi to ozana bino na ba plateforme nyonso na kanisi na ozala très chic en cravate ndenge bolingaka donc on apesi Mustafa Jojo na Château d'eau samedi bosimbanga moto bosukulanga kitoko mandefu donc bo razenga mandefu kitoko donc samedi to osala émission na samedi oyo bozo ape émission na Trocadero na kati ya Trocadero na Panam na Champ de Mars bozo ape émission côté kuna ya système kaka tige to hotel misapena tige bo émission batu bali misatu na ngina zongela makambo yango ndenge na yebisaki bino na ozwa mwa bata mike mikolezo ya na sisa na makambo nazana ngo nazana makambo ebele ya kosala soki esili nango na kozwa vraiment temps ya kosalaka ba émission libanda na lakaki bino ba émission libanda ko invitaka batu na ba émission na kotia numéro ya téléphone mais pour le moment nazana no na temps partiel ba mwangonga mike na kozwa temps vraiment ya mwa ebele na mikolozo ya soit mois de mars soit mois d'avril. D'ailleurs mois de février c'est 28 jours donc kala mingi te aussi la tosokota mois de mars
boza na bino mitema ya kokita. Bon, to kota na sujet na biso oyo na anglais babengaka topic ou bien subject. Bon, subject eza lokola sujet, mais thème pena babengaka topic na anglais. Donc so oyo ki topic, c'est-à-dire thème oyo lingo débattre. Subject eza sujet moko. Donc to kota pena na topic na biso ya lelo oyo ndenge na komeli bino ba Fox ya AEC Eastern Community eza agression na RDC. Na kengela ki yango na sali yango analyse déjà na butu avant na lala. Na tangi yango na ndenge ya analyste. Na monique zali une agression qui ne dit pas le nom. Mais ndenge ni toko komati na esikoyo. Tokomi na esikoyo, ce n'est pas Chilombo. Parce que Chilombo a voulu avoir le pouvoir. Mais il ne savait pas que dans ce pouvoir qu'il voulait en lui, il y a eu de sérieux problèmes. Oyo Kabila a l'onaki pendant 18 ans. Kabila a l'onaki Bokaboli à Congo depuis longtemps. Vous savez même Matata Mponyo Bobé Tragamaboko Lelo, c'est un sujet rwandais. Est-ce que vous le savez? Mais à l'époque d'Abiyarimana, l'ex-président, ancien président, parce qu'il est déjà mort. Mais le premier ministre qui était au Rwanda, c'était le grand frère de Matata Mponyo, les gars. Matata Mponyo, c'est un sujet rwandais. Kabila, c'est un sujet tout rwandais. Azares Ruberwa, James Nyarugabu, Moïse Nyarugabu, tous ces mondes-là, ce sont des sujets rwandais. Bayeko tia Ruberwa, ministre de l'Intérieur et de décentralisation. Non, c'est ministre de décentralisation. Parce que ministre intérieur a Zalagi déjà. Or que ministère, plateforme il y a décentralisation et Zalagana kati ya ministère intérieur. Mais basali de sorte que babimisa yango na ministère intérieur basala yango et le komoko à part entière. Bakamati Rubero batie wana. Le Congo avait 11 provinces. Congo na biso ezalaki na 11 provinces. Kinshasa, Bakongo, Bandundu, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Équateur, Sud Kivu, Nord Kivu, Katanga. On avait juste 11 provinces. Alors, pour nous décentraliser la province, et c'est qu'il faut créer un gouvernement fédéral à chaque province. Chaque province a l'ingaki ko subdiviser na sous-province ya mukie pour baye ba ko gérer mboka na ndenge ya chaque province azala na gouverneur na ye sous forme ya président na gouvernement na ye. Vous comprenez? Alors, il est envoyé, alors non. Il faut qu'on crée plusieurs provinces. Or, il y a 11 provinces, ceux qui ont le Kinshasa, ou bien ceux qui ont Kinshasa, parce que côté Nyon soit Kingaka, Tina Maluku, et il y a une sous-province ya Kinshasa. Donc, le rôle la banlieue ya Kinshasa, Biska Bangaba Tonga, la nouvelle ville de Kinshasa. Aujourd'hui, Kingakati qui fait déjà 20 000 hectares. Hectares Moko, ils en ont 10 000 mètres carrés. Ceux qui bossent teka ndaku 20 mètres carrés, na 10 000 mètres carrés, bossent na bandaku boni. Bobi que 20 000 hectares, et salibino déjà toute une ville. Salibino ville à Mobimba. Rome, bomonaga Rome, on a cassé ça à combien d'hectares? Rome. Ils en ont moins de 20 000 hectares. La ville de Rome. Donc, ceux qui bossent Kinshasa, na ba province Moussou, ça fait 11, ça vous donne
22 provinces. Ce qui est kaboli yango décentralisé. Et ça libino 22 provinces. Bango ba yeko bimisa 26 provinces. Mais na 26 provinces wana, le 4 provinces de plus et bima mingi na est. Pona nini, ils allaient déjà plan moko machiavélique. Oyo Kabila, mwana na bango Mutuchi, rwandais, a travaillé qui déjà pendant plusieurs années avec le Britannique. Et d'ailleurs, vous allez voir que Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique, était devenu le conseiller spécial de Paul Kagame. Ça dit Tony Blair, Bill Clinton et sa femme, ainsi que Paul Kagame, y compris quelques Congolais, oyo babande ko soutenir Kabila, sans le savoir, le vrai plan ya Kabila. Ça dit Kabila déjà avait planifié Nengenini Bakukata Biso Eteni. Alors, ils ont envoyé même un bouc émissaire. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui a fait d'abord un discours. Oyo ba Congolais ba telemela kinango. Nous, on a marché ici à Paris à cause du discours de Nicolas Sarkozy. Que les Congolais étaient tellement balèzes. Ceux qui jouaient Teni Ndambo ya Mabele, Pesi Rwanda, et l'oko mo eko changé te. Et puis Congo zana nkita mingi. Ceux qui bakamati Ndambo ya nkita na bango, ba Pesi na Rwanda eko changé te. Est-ce que le Rwanda est le seul pays frontalier du Congo? Pourquoi la République centrafricaine n'en demande pas autant? Pourquoi la Zambie n'en demande pas autant? Pourquoi la Tanzanie n'en demande pas autant? Pourquoi l'Angola ne demande pas autant? Pourquoi le Congo-Brazzaville ne demande pas autant? Kaka Rwanda ndezo senga. Vous savez que les Rwandais, en termes démographiques, bazali ebele koleka munene ya mboka na bango. Mais ceux qui bazana ba moyen ba ko buka bazana 1000 collines, 1000 ngomba. 1000 ngomba wana ezali la moitié ya Rwanda. Donc ils peuvent pas faire l'agriculture ligola ba ngomba. Mais ceux qui bazana makasi, ndenge ba bazana makasi, bango bazana ba soda mpiko. Bazo ba marteau ba na kobuka ata ba ngomba zomi, comme ça ba tiango plat, ba tongi banda ko likolo nango. Mais ils envisagent le Congo depuis longtemps. D'ailleurs, bakendaka na conseil de sécurité pour na kokotsa requête moko comme quoi tango ya kala avant ba Belge bazwa Congo partout wana nyonso ya Sud Kivu na Nord Kivu ezalaka Rwanda. C'était de Belge nde ba iko boto na bango espace ya mabele wana ba komisa yango Congo. Mais c'est des mensonges. Quand vous regardez bien bateau bavanda kawana na espace wana o bango balobi, ce sont pas des Rwandais. Ce sont ni des Tois, ni des Tutsi, ni des Hutus, mais ce sont des Congolais bantous. Donc ces gens-là n'ont jamais déplacé na Isikawana ou bango ba envisageak. Vous comprenez? Alors, vous allez voir, et il y a des Congolais oyo bazali spécialisés na Est ya Congo, ils sont payés pour na kosala ba diffamation ya ba information historique sur l'Est ya Congo. Prenons l'exemple ya Muturoko la Zakari Bababasu. Zakari Ayaka à Lobinine. À Lobi, le peuplement du Congo. Je cite, nous avons le pygmée qui occupe la grande partie de la forêt. Nous avons le bantou. Nous avons le soudanais. Nous avons les nilotiques congolais. Wana Zakari, historien, Abimana IPN. Nous avons les nilotiques congolais. C'était en 2017. Boukeli 100 000, basali échec à 100 000, Nazaria Surubero. Tangwana tobani kongbongana, makambo ya minembwe. Makambo ya minembwe, wane bandi debi. Tango Tshilombo a eu pouvoir, on a vu un groupe de gens. À cette époque, au gouvernement, il y a Ilunga Kamba et Zananu avec ses ministres, entre autres, ministres de la décentralisation, et Zakara toujours Azaria Surubero, cette fois-ci avec Tshilombo. Alors, Bazui Makolo, na ancien ambassadeur ya États-Unis, Amer Nzita, Bakeiti na Minembwe. Bakomi na Minembwe, parce que na Congo, il y a une loi pour créer ville et comme ville. Singeli au quota moko boya population. Et banana 3000
habitants na kati ya population nde bakoki ko komisa yango soit moi ville moko boye to commune moko boye zomona. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Le rôle à quota ezalaki ya kokokate nombre de gens, ils nous ont fait rentrer bambororo, soi-disant le berger, mais en réalité ezalaki des familles et des familles et des familles bazoyaka bangombe soi-disant des bergers bayende pona ko peuple minembwe po kota e koka plus de 3000 personnes babakisama na minembwe po ba déclarer ngo eko ma commune. Nani akendai ko salango ye Azarias Ruberwa bakamati chef coutumier azalaki wana telemela kilikambo wana babomiye bakamati grand frère ya Ruberwa bakomisi ye chef coutumier mutoyo azana racine wana te azana bakoko wana te bakomisi ye chef coutumier et le mec parle que Kinyarwanda na kati ya Congo et puis Chilomboye babiloko wana nyonso apinisa te alobi que donnez-moi le temps, je vais régler ces problèmes. Chilombo. Alors, kokengela ba makambo yo nyonso yo, et vous allez comprendre pourquoi les 1-23 sont au Congo. Les 1-23 ont pour but, bolanda les lobo font la matoi. Ils n'ont pas besoin yako sala soki nini, yako négocier, ils n'ont pas besoin de ça. Négocier et banozala ne bino moko boanozo va perdre ya temps. Yako négocier kana bango. Le 1-23 ont un but, une seule mission: conquérir un territoire plus vaste que le Rwanda en RDC. C'est ça le but du 1-23. 1-23 a été créé par les Américains et les Britanniques, de toutes pièces. Ce sont des soldats rwandais tous. Naba Oyobo Mona Kawana Balobaka Lingala, na Chiluba, ce sont des Rwandais qui sont nés au Congo. Il n'y a aucun, je dis bien, il n'y a aucun Congolais à Zanakatia 1-23. Ce sont des Rwandais, ce sont des Hutus. Bazali ba Hutu Oyo, Nesi, ceux qui Willy Ngoma, c'est un Hutu, c'est un Rwandais. C'est un Rwandais, Willy Ngoma, c'est un Rwandais. C'est un mec qui a grandi à Kinshasa, il a fait ses études, il parle lingala, il parle swahili, chiluba, mais c'est un Rwandais, ndeko. Willy Ngoma, c'est un Rwandais. Naoto tangi la bino ba Rwandais. Tambwe Mwamba, c'est un Rwandais. Qui se dit, wa, azamuluba, aibi goloba chiluba te. Un jour, on lui donne le micro comme ça. Est-ce que tu peux dire ce que tu as dit là en lingala? Oh, mais non, c'est pas à moi de le faire, c'est à vous. Moi, je parle pas cette langue. Tambwe Mwamba. Mais les Congolais sont là. Tambwe. Tala, il faut suivre tambula ba chikote. Tout le monde Congolais mo zoba zolo babu zoba pona Congo. Tu nyatie pena mose quoi. Tu zongisi na nzela. Pape Ayawa azako recadrer la mauvaise fonctionnalité à Mboka, la médiocrité en Congo. Azolo banak italien et le bobard était là. Ils applaudissaient. Sans pour autant bayoka makambo papa bandeko lo banaki italien. Baso bete la pape maboko. Après tant bayeko ça la lecture, ya makambo papa lobaki na italien en français, basiliki lokola nyoka bakati mukila. Donc ce sont des gens baso comprendre le côté mais ils applaudissent quand même. Wa Roma. Orgazo pupu la bango. Na ndenge ankoni epe la moto lisusu. Les 1-23 sont créés de toutes pièces par les Américains et les Britanniques. Ils sont armés par les Américains. Et Minduki et Yagana Uganda. Minduki, yo so mona rebelle azalana ba missile balistique. Azalana ba drone. Rebelle azalana ba drone. Ou ils ont bombardé ba les FRDC bolanda armée na biso, ce n'est pas une armée. Makamunyon so balobaka na bino bitumba makasi eza lelo, c'est du mensonge. Armée na biso ezali armée te, ce n'est pas une armée. Notre armée est composée du Rwanda, Ouganda et le Congo. Ce n'est pas une armée loyale. C'est pas une armée, ils appellent structurée te. Yeti lombotanga yaki na pouvoir, ba pesi un pivot.
ayeba ki te eloko liboso il faut sécurité ya mboka a structurer armée wana a yungula mais aweli nego kene na Hermès Jean-Marie Weston John Lobb John White mikoto ba chemise ayeko comprendre simake il était piégé par la Kabylie, y compris certains Congolais bazaki na sima ya piège wana ba turokola ba Boshab ba Minanko sont des complices. Sont des gens aussi qui ont vendu le pays avec Kabila. Mais Kabila, c'est sa mission. C'est sa mission. Vous savez, Kabila, ba voyage mingi na Rwanda. Et il y avait des gens, ba psychologues, ba tebele, ba ya, pour lui travailler, lui donner un comportement, oyo ekozala améliorer na comportement ba Congolais. Les Congolais sont des gens qui sont bavards, qui aiment trop parler, même à l'occasion de rien. Il y a un moment où en réunion, au PC Justine Maloba, au moment Kalombo, Alinga Loba. Et les Congolais sont des gens non structurés. Il y a un structuré qui est Kabila. Toi, ta bouche, c'est pour manger. C'est pas pour parler. Ok. Kabila a médité ça des années, et il a compris. C'est pas pour rien, il dit que j'ai tout fait au Congo. Tout fait? Non, je crois pas. T'as tout volé au Congo. Sauf que t'as pas changé l'homme congolais. Ça, c'est vrai. À quoi changer l'homme congolais? L'homme congolais, à cause de la changer, n'engé développement mbokezo kende. N'engé éducation mususu ya mbokezo ya kokota. Ça n'a pas no tozo bota. N'a pas no bazana no bajene bazokola. Ba une éducation mususu ya sika. Oyo l'état ko tia mise en place, yango ko changer. Parce que moi la mouké d'ailleurs sur ozoloba, ozo solana moi ozo ganga. Alors le c'est monsieur, c'est tonton, sa tête ne va pas bien. Hein? Regarde comment il parle à moi. Il crie. Après lobby yomo au commis gêné. Au salani. So bando solana baleki au commis na moi dignité luzitu yango ne développement yango ne change rabato. Tout le monde ba senzi ba uta Afrique, ba yana poto na milliard vandi mindele na mindele. Yé moi commis bonjour monsieur, bonjour madame. À s'intégrer mbango ti au bout de 5 à 6 ans à l'ongoli bizalinion sa uta na on a Congo. On était déjà piégés. Tshilombo n'a pas vu ça quand il a eu le pouvoir. Oui, bitanga soki pouvoir basongi selera ba carrière minier belé. A bengile ki na ye. Christian Kwanga Kotoyo. Bangunyo so ba sopane kunana Lubumbashi. Cobalt. Or. Mbongo komokota. Kabila vaina kingakati aotana jimel bo auseka kabila. Abi au moins les Congolais se connaissent entre eux. Tant on reste que biso to benga Tshilombo zoba. Azama yelete. Kabila Zoloba, du moins, les Congolais se connaissent entre eux. Il y a moi la Bizoba, falsifié diplôme. Waouh, mon Kabila, Ngre Nanga. Wana Nanga déjà ebili Kambo Kabila Nanga. Yo mtu zoga dossier ya Tshilombo. Ka nengolo bagi natala dossier te, menazo dossier. Ngape natala dossier te. Olive yakana vino Olive lembe yakana vino yena kingakati bazomela vino pona buzoba ya Tshilombo kabamba na piège oyo Tshilombo akolongolango. Mais le mec commence même à devenir fou aza coincé siko eloko nini omoni esalike ba soldat bazaki na FRDC ba kimi ba koti na M23. C'est pas pour rien. Aucun Congolais à comprendre l'oko et l'ekiwana. Na lobi aucun Congolais à comprendre et l'oko nini et l'ekiwana. Sauf ngai. Avant d'aller na Kengeli ono ba soda ba longwe na FRDC ba koti et Willy Ngoma vous montre même des officiers militaires, ba capitaine, ba lieutenant, ba sous-lieutenant, ba longwe na FRDC, ils étaient des centaines. Ba l'accès binoka quelques dizaines, mais ils étaient des centaines. Pour la nini basoda wana balongwe na FRDC bake na M23 bake na M23 te bola na malambo fungula matoi na komi na ngonga suka bake na M23 te po bateka plan ya RDC to po babaksa effectif ya M23 ba comme belé. Non, M23 n'a pas besoin de ça. Mais ces gens-là
ont une vision oyo euti pa ya Mundele et euti pa ya Kagamete. Ils sont partis dans M23 parce qu'ils savent que dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, il y aura un deuxième accord, une deuxième négociation entre le M23 dans le vrai et le gouvernement congolais. Oyo bako sala brassage, bako créer mixage entre les soldats du M23 na FRDC. Alors ba soldats on a bakena ba grade ba sous-lieutenant, ba okoma ba généraux. Ba soldats bakena ba colonel, ba okoma ba généraux. Tango ba kozonga na brassage, ba koya etanke ba généraux, alors c'est l'armée rwandaise qui va alors dominer sur les FRDC pour bakata biso kingo libela et c'est salama et ko sala ba pe lisusu. Na ebité so yibo comprendre sika wana malamu. C'est simple comme bonjour. Ba soda ba ebi déjà que ba koria Nairobi ils ont senga brassage et salama. Que ba soda ya M23 oyo ba sali ba crémité ba kokota na FRDC ba koria Nairobi so yibo yebi tenga na zo yebisa bino. Donc ndenge salama na Sun City avec la bénédiction ya ba Robert Rwana oyo nani oyo mobali ya Mida Chatio. Ne bango ne mutu ba soutenaka eloko wana na Sun City po brassage et salama. Vital Kamerhe. N'oublie pas, c'est Vital Kamerhe aussi qui a signé qu'il faut brassage et salama. Batu wana baza ba tuti congolais ba kozonga na armée. Et ba oyo ba salaki ba crime baza la poursuivi te pe condamné te bango ba ke nokovanda na ba caserne rwandaise et ougandaise. Faut pas oublier ça. Et bah soda oyo bazo bimana M20 bazo bimana FRDC bazo ki na M23 ngonga brassage tango bakozonga parce que kuna bakozala lokola ba héros. Alors bakopesa bango ba galon. Bakopesa bango ba galon. Et lui-même Wilingoma qui est un Rwandais Hutu akokoma pe général. Parce que mutu moko yebi galon na ye azate. Akokoma pe général na tango brassage aya côté na FRDC. Akovanda pe na FRDC mingite bomoni akomi na Kinshasa akomi soit ministre de la défense akomi et c'est pour cela bon ministre de la défense tozana ya zanani c'est un sujet rwandais auta na brassage ya Sun City oui bien ngote ministre de la défense tozana ye auta wapi auta na brassage ya Sun City ba corps ya Sun City omone ba mema biso na corte ba beti biso mbata toke na Lusaka ba bimisi biso na Lusaka toke na Pretoria ba tindiki biso na Pretoria ti ba bwaki biso na banlieue ya Pretoria Sun City kuna babi awa tusukia allez bondi mabwe ba Vital Kamerhe babi non tondi mapoki miekota ba signé ba soda nyonso ya batuti wana bakomi ba officier militaire na FRDC. On n'a pas une armée mutumoka kosa yotege FRDC ko bunda eza armée te eza structuré te eza envenimé infiltré et loko eza na FRDC te même ba vieux zo matawana ba Sukhoi. D'ailleurs Sukhoi eza avion à combattre. Sukhoi eza lokola char de combat mais à likolo et mataka na attitude ya munene te ya mulaite po yango betaka masasi et boire rapé missile Sukhoi yango mataka na attitude so bozo tala ba vol nango bomona ezaka na sie pembeni ba 500 mètres à l'air ba 300 mètres Sukhoi 25 wana eza pe avion ba ressuscité eza avion ya communauté nyonso wana ya URSS ba tchèque ba ukrainien ba salaka yango bazana ngo pezo bunda ba yango to bazana ba 37 ba 38 o eza 25 ya kala. Ok, bon misanga moi ok. Alors il faut to fungola miso bandeko et logo ezo yela biso et lelo chilombo ndai ko comprendre ba conséquences que batuana ba force wana uti libanda et yende pona ko agresser biso. Ce sont des Tutsis. Les Tutsis sont comme des loups, ils ne se mangent pas entre eux. Voilà l'impasse nini oyo chilombo ay ko kota biso na ministre des affaires étrangères. Et le vieux azomona ko to bienté aye
aye ko comprendre na sima baza na alternative mosusu te, ils sont coincés batie biso contre mur sans le savoir, sans le savoir. Donc ndenge za wana tozaka soit 64 to bengani gouvernement Chilombo na ye moko to tie ba konzi sika to yokani biso nyos to fande sika moko to tiki M23 vanda ne kuna ba kote azawana na ba force wana Eastern Africa vanda to bani ko regretter 1 million de militaires ba kote na ba kitona ba kibomango to bani ko former bango to zu partenaire viable po Chilombo ucho bengisa ba Ukrainien oyebi ke sali mabe parce que ambassadeur ya Russie azana Congo azomona ndenge Chilombo bengisi ba Ukrainien eli kolobaniza haute trahison. Lumumba kufa yipona yango. Lumumba est allé demander l'aide aux Américains, ba Américains ba boyi parce que ba ki Belgique azana autant, Belgique wa bane ko agresser biso azana autant bango ba ko aider Lumumba te. Qu'est-ce que Lumumba fait? Lumumba est allé demander l'aide à l'Union soviétique. Ba Américains ba se pelege nango te. C'est pour cela ambassadeur des États-Unis asenga ki mutu ya Lumumba na sani. Et loko Chilombo sali eza dangereux pour na biso ko ke no senga aide. Et puis l'Ukraine azana no ko ka guerre te mais ayena Congo na ba ministre na ye ko prétendre ki akopesa biso maboko. Maboko nini Ukraine azo? Azata na arme te. Lisasi ko tezo uta libanda na Ukraine. Tala danu ba ki buzoba ya ba autorité ya mboka na biso nenge bazana. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Moni ne ko logota ba konzi na balabala ndenge salaka. Mais cette fois-ci, je vois, et aux encore pire, n'a pas député au baso qui ne postuler, et ne to créer parlement, y a ba bourrique, y a ba saper, y a ba idiot, y a ba nganga, y a ba vaurien, parlement wana tozokende. Et ça, nos parlements fantoches, mais to créer un parlement, y a buzoba. Ceux qui te font le misouté, tozo retard pour toi attraper buzoba oyezo kota biso tina misisa nzoto. Il est grand temps, chers compatriotes, fungola miso telema bunda pone kolo ingeta.